Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bande de Kolanga, vous pouvez toujours confiance, la fidélité pour la Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Souci la chose sera toujours ça va effort pour tout ça bien information moi ya sur eux collègues dans la République démocratique du Congo to ebiki. Vous partout dans mon kili, bande de Kolanga ba diaspora. À chaque instant vous benga toujours moi mboka alende wa boni ba sangwa mboka. Peut-être là la pongiti tout ça toujours ko luka ko pesa bino ba sangwa wana. Chaque fois que le bac est du Congo, et ça concerne car le chef de l'État est bon côté. Oui, le chef de l'État, Azali garant, il y a bon fonctionnement, il y a masolo Etalimboka, mais ils allaient aussi quoi baquer, ma camarade c'est qu'ils allaient partager, devoir les partager donc les Congolais tout ce qu'ils allaient, ils allaient devoir ya kolingamboka na yo, ya kolika ko sala eux qu'ils allaient nécessaire de manière que mboka au Congo lobi, ils allaient quitter autre bête lango tout le réellement que tout ça pays où est sengeli. Il y a ceux là, toujours lula bamboka bapaya, toujours lula yango ko fana ko pa tonga kitoko, basala bakamba kitoko. Mais bapaya bazo lula Congo po na ko wele la ba minéraux na ye. Mais bazo lula Congo pour la beauté à Congo té. Mais tout comme il a besoin de OK, ba lula Congo pour la beauté na ngo. Attends ko lula minéraux Congo, le ko la moi si à 18 ans, 19 ans, nous autres makasi ya lengi zo lula kitoko mais c'est pas lula pe motema na ye. Pour moi, Congo Zalini, Koluka de Congo Zapé qui toko za balonga, ils la mboka ok, bon personne côté abi réellement que mboka de mboka moko propre. Les mboka moko vraiment que peuple là, peuple moko développé. Même si les village sont ok, au côté vraiment Congo Zali vraiment développé. Devoir wana Zali partager. Yo pen de Kolanga Zali ministre, yo pen de Kolanga Zali la diaspora, yo pen de Kolanga Zali s'occuper ko sala misa dans hôtel ba commerce nini, aux a devoir, ya ko accomplir ko sala Congo ezamala na cadre toujours. Il y a un programme de développement local, il y a 145 territoires. Parce que les grands hindous, ça eux pour faire développer Mboka. Derrière les caméras, il y a Mboka. Wilfried Samba, niveau régie, réalisation, montage, il y a Mboka, ingénieur. Igrid Mateta, émission de Léonambi, de Kolanga Mboka Zali, meilleur élu, il y a Kobin, il y a Gombe. Conseil communal, il y a Gombe. Meilleur élu est parmi les conseillers communaux, surtout. Il y a Mboka. Honorable Didier Mukunda. Tout ça, être bête à ma sola commune à Gombe parce qu'il y a vraiment. Gombe. Est-ce que Gombe? Est-ce que Tambu Samandenge Sengeli? Est-ce que Gombe? Ezali kaka. Domaine et comme le privé ya mwana mboka wazali beaucoup best la bango mwana mboka Léopold Manzambi ou bien réellement que Gombe est la collaboration entre ba conseillers communaux na beaucoup best ba pona luka Gombe ezala Gombe o to kaka la sango ezala Gombe o vraiment que ba communauté le ba ki donc to emboîter ba pa ya Gombe mais avant de présenter Bino d'abord invité dans un plateau auto dans émission dans le boto que niveau régie bon mboka écrit matita balance sur les baya fondation Jonathan Sango bazali champion maso hôtel social à la République démocratique du Congo déjà le 22 décembre à bateau va contribuer à 1000 francs 500 par jour ba ko sepela ki to kolongo na mabota bango élément signé Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. C'est parti la régie. Ndeko ya Congo papa maman élégué Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sango azako sala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo
Pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona koza bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais animio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. De retour sur ce plateau exceptionnel, Montepela Mbonde Beta, Yambonda Ekolo magazine d'actualité. Mon mboka, maire Eli, Yakomina Gombe, conseil communal de Kolanga Didier Mukunda. Bonne santé. Merci beaucoup, très cher journaliste. Dans ce pays, na invitation pour na solo la maye oezali koleka na commune nanga ya Gombe. Et puis pour na recadrer de comment koleka ki awa na tina ya kokumisa bon bourgmestre azalaki na ba information te, alors il fallait tout recadrer pour nous sommes rendu compte que ndeko wana azali na kati ya kotatone, azali na kati ya bakajosha, pe azali na kati ya koluka kanyaka pembeni ya bourgmestre. Biso ba Eli ya Gombe, tozana ba information, toutes les informations possibles pour la gestion calamiteuse ya commune ya Gombe. Et donc santé zali penza malamu makasi. Très bien. Bolandi binomoko, moi lecture mokende ko zo sala en rapport ya commune ya Gombe pour le recadrage, je m'ai dit que émission na zo nazo ko annoncer bien zali émission purement pédagogique parce que tout ça koluka. D'abord, soyez bien comme bourgmestre. La commune mo quelque part la carte de province à Kinshasa d'abord, ou bien la carte de province partout. Les alliés occasion pour koluka la carte émission oyo aux moins matière. Parce que c'est comme si la bourgmestre mingi. Bon ça moi la conseil communal local ba papa la bino hein. Bon moi ba bana la bino nda kutoba na bino bitida. Na bibiye na ça clair ça ko engager ngai ba bourgmestre et belé majorité ba bourgmestre au bozaka de la République majorité ba bourgmestre au bozaka de la République démocratique du Congo. Bon ça moi ba conseil communal local ba papa la bino. Oh, développement à Congo oyo et Kobanda à travers les conseils communaux bango bazali émanation à peuple. Bango ba voter bango le 20 décembre 2023 et le ngona nani. Et le ngona le chef le ngona Mokozi Mboka, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ngo na députés provinciaux et nationaux. Mais bino bazako vivre jusque là na nomination bah nous le chef de l'État, dans l'ordonnance présidentielle. Alors, vous voyez que le conseil communal aux affaires, c'est censé travailler la bino et si ordre le chef de l'État il faudrait au moins que les conseils communaux ainsi que les bourgmestres travaillent en collaboration. Malheureusement, et belé les bourgmestres beaucoup de personnes disent le cas mutuazo bangake bakolongolanga lobby tina yi bakaka le belé malaboko zokane ceux qui ont ça musano kitoko les conseils communaux peuvent encore vous reconduire après ba élection ko ça la kati ya ba commune na bino vous êtes censé ya kolinga bango ya kozwa bango en considération et surtout que baza émanation du peuple bazo vivre la ordonnance présidentialité s'il vous plaît, les bourgmestres. Moi, Mboka. D'accord. Moi, c'est moi, Mathieu qui est la bétaka. Pour y tout ça, c'est purement pédagogique. Toujours, ton amour tout est, mais toujours, la réalité. Parce que le peuple, au la commune à Gombe, à Zakozela, Ndekolanga, Ndemozeli, Ndekolanga, Didier Mukunda, au sala, au bamba Tindio, au sala, au bamba Zanga, au besoin Panabino. Pesa biso sango ya Gombe nini ozomo na kati ya commune ya Gombe na gestion ya mwana mboka Leopold Manzambi nini ozali ko constater que ezali ko tambusa malamu te na bosengi ya peuple surtout beaucoup plus ya bana ya Gombe. Merci ndeko Alain Dewa. Pour avaler ba Ozali parmi les journalistes oyo ozosala la fierté
boza ebele surtout na journaliste ya Tchangu, hein, c'est-à-dire district ya Tchangu. Toza na Baïsa Isalongo, bato baza ko respecter éthique et déontologie journalistique. Alors, ndenge lobi yango que mission alelo za pirema pédagogique, toko na na mikanda liboso na ngai. Toko zwa article, les conseillers communaux sont régis par la loi organique numéro 8/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir. C'est-à-dire, bapesi commune pouvoir pour gérer population na kati entité wana. Bourgmestre ou azali numéro 1 ya commune. Mais le lengeni ni gestion yango ezali. Ndeko. Les conseillers communaux sont retenus dans la même loi en article 47. Balobi boye. Balobi, il y a des organes au sein de la commune. Premier organe, c'est le conseil communal. Au sein du conseil communal, nous avons les conseillers communaux. Na épinglé et loko wana pambate pour que ndeko Samuel Bunker na émission na yo awa akendaki kobeta barate. Donc na regretté makasi comme on a que ndeko wana azali komi benga journaliste mais ali na badonné te. Dans matière te. Bat atanga kam avant koya na plateau ndeko. Oza mopanzi sango ozolo makambu oyo na bana na biso ya mike ozali ko désorienter bango. Dans la commune actuellement, il y a des organes. Oezali et nous avons premier organe c'est le conseil communal. Toali ba préséant biso tozali ba konzi ya ba bourgmestre. Très bien. T'as la caméra. Ndeko Samuel Bunker. Tanga loi organique na pesio na otike la loi yango awa e pa ndeko Alain Dewa. Autant article 47, autant article 48, autant article 50. Il y a loi organique numéro 8/07 17 octobre 2008. Na kati ya loi wana ekolakisa clairement et que les préséants des bourgmestres ce sont des conseillers communaux. C'est-à-dire bakonzi ya ba bourgmestre. Bakonzi ya ba bourgmestre ezali biso ba conseillers communaux. Alors musala nini ba conseillers communaux ba zali na kati ya kosala parce que le baki pe loko yango nous les conseillers communaux dans l'article 50 il y a même loi et PC biso 23 matières. Maintenant autant à 23 matières non c'est parce que notre rôle c'est de délibérer, c'est de créer des décisions et de contrôler l'exécutif, d'organiser même les services au sein de la commune. Ndeko nangai avènement il y a ba conseillers communaux et ali pona ko booster développement au niveau de la base. Na ba pays nyonso oyo et développement et où t'as jamais à niveau écolo. La partie à base. Et où t'as à partir à base. Mais na Congo pyramide déjà inversée. Non. Volonté politique du chef de l'État. Auto ali ko soutenir. Yé mouto salié que l'impulsion naie parce que les alliés constitutionnels, ben élection à conseil communaux, mais par sa volonté politique à s'appuyer et comment matérialiser l'élection et salement. Biso to allié émanation et d'ailleurs ba conseil communaux to élever le chef de l'État na rang ya ba champion au niveau du développement de la base. Vous voyez pourquoi? Parce que il a azana posaye que ba commune est développée au niveau ya base. Mais sika oyo na kati ya 23 matières wana na olobela point 17 l'article 50.17 et pesi biso pouvoir ya ko organiser ba service au sein ya ba commune. Ndeko Alain Dewa tozali na kati ya commune à Gombe. Toali na kati ya contrôler, faut contrôler bourgmestre, mais bourgmestre azo lingate to contrôler yé. Pourquoi lobby aza émanation ya ba conseil T. Aza émanation ya ba conseil T, il est nommé par l'ordonnance du chef de l'État. Je me pose la question, est-ce que la nomination est égale à la mégestion? Nous sommes dans quel pays? D'abord, tu as un test, wana. Oui. Aza émanation ya ba conseil communauté, aza émanation ya ordonnance présidentielle. Donc il y a azo travailler pour na président Mboka et non peuplé. Parce que ba conseil communaux bazali émanation ya peuplé. Alors bourgmestre il faut azala émanation ya ba conseil communaux. Alors lorsque tu connais le moment on a tête aux en attendant ba seigneur ça ba surtout d'où bourgmestre ça devoir retrouver à combien accord avec les conseils communaux. Mais il y a le but que azala compte rendre par la communauté juste un compte rendre kakana ordonnance présidentielle. Ndeko Alain Dewa, nous avons un problème parce que nomination ba bourgmestre ezalaki en tout cas
ezalaki na ba makambo belé ezalaki sur base ya ba clientélisme, vous voyez. Voilà. Il y a même temps nomination ya ba noko na yo atie kombo na yo tout ça sans pour autant tenir compte. Sans pour autant tenir compte ya ba compétence. La qualité de la compétence. Vous savez, il y a dichotomie entre deux lois, je cite. Il y a les décrets loi de 1998 oyo ezako régir ba bourgmestre na loi organique ya ba conseil communaux. Opposition des lois. Alors, na décret loi na bango wana en 1998, na soko tangi yango penza, balobi que en attendant les élections des conseillers communaux, les bourgmestres sont nommés par l'ordonnance. En attendant les conseillers communaux. Les conseils communaux déjà déjà prévu dans Mibé qu'on a constitution. Donc dès que va nommé dès que va mobiliser conseils communaux, maintenant là c'est que on les a déjà abrogé. Voilà, c'est-à-dire ndenge biso ba conseillers communaux toyé normalement les bourgmestres devraient assumer les affaires courantes. Très bien. Ils ne pouvaient pas engager les communes. Vous voyez? Mais les bourgmestres ont signé un contrat. Mais bino bodo kende. Il y a des dangers pour la République. Là, je m'adresse à l'hiérarchie. Que les bourgmestres ont lelo 3 mois, 6 mois, bazo kende. Mais si ka o bino botiki bango ba na kati ko signer ba contrat parce que non na koti na fond ya commune na Gombe te na naza awana ba information nyonso makambo commune na Gombe. Mais ba na kati ko signer ba contrat mais tandis que bango baza partant. Or, na réunion interinstitutionnelle oyo chef de l'État azalaki na président Assemblée nationale, na premier ministre. Vous voyez? Na kati ya réunion wana président Assemblée nationale Vital Kamerhe wa Kaningini tango asali économie à réunion asali point de presse à lobby que il faut créer un cadre de collaboration entre les bourgmestres et les conseils communaux en attendant les élections. Après wana to moni télégramme il y a VPM. Oyo télégramme il y a VPM stop cadre de travail. Quel VPM? VPM intérieur. Germain Chabani Ozali autorité de tutelle Nabiso. Voilà. Parce que Biso autorité de tutelle Nabiso c'est l'intérieur. Alors, à lobby stop cadre de travail, cadre de collaboration entre les conseils communaux et les bourgmestres nommés en attendant les élections. Mais si ka oyondeko Biso to déjà, tu dis que non, nous allons travailler, collaborer en attendant les élections. Mais tant que koti na kati ya musala parce que les conseillers communaux ont installé une commission permanente. Tant qu'on a installé une commission permanente, ils vont travailler avec l'Andela, le Lengenini, commune, Kozana, état de l'IA commune, et puis quand le Lengenini, le service est organisé. Ndeko, tant qu'on a côté siko na katia musala na ba service, là maintenant je rentre maintenant na Gombe. La Gombe, là où vous êtes. Voilà. Ndeko, ba commune yabiso ya Gombe, ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent dans la commune de Gombe. Il ne maîtrise Léopold Manzambi. Bon, en tout cas, je ne cite pas le nom des gens ici, mais sinon. Non, moi je peux citer parce que c'est lui. Voilà, le bourgmestre de la Gombe, il est vraiment incompétent. Pourquoi je le dis? Parce que tout ça une évasion fiscale. C'est-à-dire, l'argent de la commune est redressé, recadré, c'est-à-dire canalisé atiki Gombe na maboko ya ba individu oyo bakoki jamais kozwa baza na pouvoir te baza ni légal pour na ko engager commune na Gombe. Ngai étant que élu du peuple meilleur élu bandeko ya Libongo babengaki ngai parce que na Gombe nous avons 22 ports. Na 22 ports wana eza na port moko babengi Sibé, eza li port ya Kala Sibé Zaïre à l'époque. Alors, na port wana yali na taxe moko o ezali ko futama babengi yango taxe sur la vente de boissons alcooliques. Voilà. Mais na kati ya Libongo yango taxe yango ba futaka 5000 francs par bidon. Ndeko alendewa landanga i malamu. Population ya Gombe sika o bali ko landa bayoka vraiment information oyo. Na taxe wana ba futaka 5000 francs par bidon. Mais na kati ya Libongo wana ndeko Alain, il y a des balinières au Yaka, n'a plus de 8000 bidons par jour, 9000 bidons. Beta siko on a balinière moko. Wana balinière moko. Et puis ça dossier paye à port moko. 5000 francs, il y a taxe wana par bidon. Vous voyez combien ça donne? Prenez ça fois 8000 fois 9000. Si ka oyo place ni ali ko pesa ngai passe. Ndeko, natangi
l'ordonnance loi fixant nomenclature des impôts, taxes et redevances, et puis même la clé de répartition. Quand il y a la clé de répartition, vous allez comprendre que taxe il faut orienter vers le service d'économie. Mais tant on a quitté sur terrain, l'information est que l'agent il y a économie de bazawanate. L'agent économie bazawanate, batu bazawane zali parce que commune ya Gombe a verrouillé entre 4 personnes. Il y a une maman là, au hasard chef à service. Il y a un monsieur, un OD qui est l'ordonnateur délégué. Et puis il y a un secrétaire, c'est pas moi secrétaire de la commune. Oh, il y a la loi na katia commune wana. C'est ce qui fait 4. Alors, batuwana nde ba verrouiller système ya Gombe. Gestion Gombe. Gestion Gombe. Bambongo ezokota na ba poche na bango liekota na ekota na trésor public. Sika oyo ndeko. Ba taxe wana bandeko wana bafutaka ezali po que soki mutakufi na libongo. Commune nde fasa nini akunda. Mais bourgmestre ya Gombe akunda ka bibembe te wana ezalaka Gombe ali na mbongo te. Mais tokotika Gombe ezala pillé par des individus. Ndeko alendewa na lobi ke biso ba conseiller communaux toza wana pona ko appuyer développement ya exécutif pour que exécutif asala musala malamu. Mais l'exécutif ne comprend absolument rien. Bali ko respecter ni administration ya commune, bali ko respecter ni esprit ya développement, ils sont dans la jouissance. Et biso ba conseil to le bien que nous allons maintenant ko saisir même la justice, il faut le faire. C'est-à-dire tozio chef de service nakati ya magui to saisir justice. To ko tikela bango sous tenté. Ba bourgmestre il faut baye ba eloko moko. Ndenge ba ndenge ko gérer commune nakala. Eza ndenge te ba ndenge ba ko gérer sika ote. Sika oyo biso ba élu du peuple, l'émanation du peuple. To ali na mandat. Nous sommes redevables vis-à-vis de la population et puis biso mandat. Na ko présenter bilani na 2028 ce qui le na ti commune nangai salité bosoto ya koloba kutute. Voilà. Bino bozali na compte à rendre devant peuple. Question na tout na yo si va stop moki. Est-ce la maille o oza koloba o tangelinga ba port ba tout cela te rapport moko. Est-ce que vous des conseils communaux à Gombe depuis beaucoup aux affaires. Si vous avez déjà tant ya koluka beaucoup tana bourgmestre na bino pour vous solo la maille matériel gestion ya commune pour vous luka beaucoup c'est ta mécanisme e koluka commune comme que liboso avant que toi attaquer bongo. Ndeko alendewa je pense que tant émission na yo oyo elandamaka eza le alors na sika oyo même bourgmestre wana ali kolanda yango. Ndeko Alain plusieurs fois tokenda na bureau na ye. Normalement ba conseiller communal tokaki jamais aucun na bureau ya bourgmestre. Mais vu que ezali tout ça voilà. Tokenda plusieurs fois na bureau ya bourgmestre justement pour na koyebisa ye que oali ko gérer commune mabe. Oali pe information mon côté na commune oyaka aux yeux que okomaka musala 18h et 16h et 16h okangi bureau 18h ozongi ndako. C'est-à-dire il y a zelaka ba ile enveloppe au bazo ela yewana. Et puis c'est fini. Plusieurs fois oh non, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que Magambo za la malam ou tout ça ti sika oyo. Vous savez pourquoi bourgmestre a olingate collaboration na biso ba conseiller na ye pourquoi parce que ma bezali mingi. Hein? Aibi que tango tokoye ba yango toko supporter te. Donc échapper bien dans et puis et loro muso yali que bato oyo bato balingi wana. Bazo linga pété que tous en collaboration na bango exécutif ba bourgmestre. Pourquoi? Parce que bango barozala sikoyo na insécurité. Pour biso, je vous dis sincèrement, même les bourgmestres qui est là, ceux qui te découvrir kaka maye oyali malamute tokotika ete arozala kimiate. Ceux qui d'abord le bureau définitif ya bino ba conseil communal. Oui, on avait installé le bureau définitif parce que tant on a installé le 6 février hein. Après installation, les acquis un bureau provisoire, après tu installé le bureau définitif, nous avons un président. Moi qui vous parle, je suis le vice-président du conseil de la Gombe. Très bien. Et quand je parle te donne des informations, ce sont des informations fiables. Fiables, vous voyez? Bien vérifiées. Et je ne suis pas là comme un dialyliste. Samuel Bouquet. 50 000 francs. Mais le monsieur en question, ozo défendre, voilà. Ozo défendre individu.
moi je viens ici justement pour défendre la cause de la population. Nae awate pour défendre l'individu. Non, non. Et puis, on a début que émission, vous allez émission pédagogique, bourgmestre Azwabik, Nakaye, ndeko nani, ndeko owananani le susu, l'autre là, Samuel Bunker, Azwapé, Biki, Nakaye, parce que, bah, makambo, na otu koloba awa, na pesi, na zoloba avec des sous-bassements juridiques. Ce qui est, il faut contredire, à la peine à sous-bassement juridique. Les intéressés qui pas bourgmestre, ça paye 50 000 francs, il voulait, abanda koloba dit n'importe quoi. Et c'est grave. Et c'est par là qu'il a dit koloba que incompétence. Les bourgmestres incompétents, à chaque koloba sous communicateur n'a pas sous incompétent et donc et comme l'isanga est incompétent. Mais c'est quoi ça? Bon, là qu'est-ce que le bac c'est parce que les émissions moko batazo c'est la bazo la ndangwa trop ngonga oyo. Ndeko nangai Didier Mukunda, vous allez maire élu, vous allez aussi président, vice-président la carte conseiller, la carte conseil communal ya Gombe. Kota le temps mona commune à Gombe. Donc vous allez pour évoluer, vous allez pour émerger. Vous allez critiquer la carte commune à Gombe. Ce que la population bazolanda d'ailleurs parce que c'est une question population s'appelle Ngobese baye. Ndeko Alain Dewa na aliko nazo bandela yango lisusu que gestion ya bourgmestre ya Gombe eza calamiteuse, eza opaque. C'est-à-dire eza opaque pourquoi? Parce que ba verrouillé. Je vous dis que tout le chef de service ya commune à Gombe baza na kati ya kolela. Pourquoi? Un chef de service ceux qui accueillent un effet sur le transport, oui, bien que le chef de service mingi à Gombe, va vendre la peine à Gombe. Baza bato ba utaka ba ya ko sana go. Mais si vous imaginez que tant aux autres personnes de quoi un chef de service paye 2000 francs de transport. Ako koma lolenge, ako koma ndenge nini. Aza na mikondo. Ako futa transport ndeni pa koma wana. C'est-à-dire aux autres permettre ye abandasio ko sana nini akota na kati ya mafia. Toke malembe. Est-ce que vous généraliser défense na ou bien ils ont un compartiment aux hommes qui allaient défendre et je sais réellement que normal je vous dis je pense que ce que Moni Lelo biso va conseiller comme quoi na baitando ike normalement c'est de nos droits il y a que des choix ba bourgmestre et Alain de Wakangada Talelo le bourgmestre de la Gombe ce qui a continué kaka na gestion na yewana hein il y a compliqué ou ils a auto comprendre tewana Aza ko entêté même le chef de service pour que tout travaille na bangote azali ko créer des ordres na kati ya commune ya Gombe. Nous allons désavouer ces bourgmestres parce que là déjà la population ya Gombe bazali na kati ya ko sala ba pétition contre les bourgmestres ya Gombe. Toali ko kendena toali ko ebisaye. Nous avons fait plus de 9 mois. Oh, tu vas observer côté la gestion na bango. Mais nous avons compris que Batongo, baza ko gérer ko tumala muté. Au lieu ba zouapé nouveau vent ya ba conseiller communaux ba profiter na yango pour que ba commune na bango et ba commune na biso sala nini engenga, mais ba ali ko comprendre l'autre côté. Raison pour laquelle au lieu ba attacher biso gestion calamité de la population, to komi ko pesa siko population rapport. Tala biso bo vota ki biso. Mais muto azali wana bourgmestre ya Gombe wana ali ko lingate que biso toza ba information toza état de lieu ndeko Alain Dewa session auto ali nango ya septembre ali session budgétaire. Normalement les bourgmestres devraient déposer déjà budget nae sur la table ya bureau ya conseil, vous voyez, pour que tout ça la analyse ensemble to adopter budget wana voilà. Parce que ça budget ya peuple. Comment est-ce que ti sika oyo budget ba bourgmestre bakangi yango budget ali koyate bazali na makansini na simawana pona ba bourgmestre bango bazo bano tozali ko tozo nyokola ba conseiller wana non bali ko nyokola bango moko parce que biso ba conseiller communaux tozali ba élu du peuple ndet bitumba na biso to bunda yango zali pona intérêt ya peuple. Très bien. To kondima ko souffrir pona intérêt ya peuple et na ali ko lo babo je sais que azali ko fabriquer ba communicateur pour souvent ko attaquer ngai na ba média mais bazala oui ko attaquer ba conseiller communaux na ba média mais bazala na ba élément so nga le beli chiffre imaginez que libongo moko ezoko sa 15 millions de francs congolais na semaine par mois, c'est-à-dire libongo epé sa 60 millions de francs congolais mbongo wana kendaka wapi soko za na ba donner ndeko tinda ba donner yebisa biso clairement que était libongo wana epé sara autant to yeba parce que ba information za nango ezali ya solo et puis mbongo wana ali canaliser te mbongo wana eloko na libenga ya bourgmestre libenga ya ba ode libenga ya madame moko za wana madame moko za wana to kala otanga ba chef de service pourquoi tala ce que Gombe ndenge ezali so okei liboso ya commune ya Gombe bosoto
Je vous dis, on dématé Gombe. Gombe, comme quoi le Kabasele, tout le babongo. Les gens qui ont Gombe, ça pas te rober bayo. Est-ce que Gombe n'a pas besoin de Kalina? Et ça, c'est bongo. Ndeko Alain Dewa, le bourgmestre de la Gombe doit partir. Soit à démissionner. D'abord, c'est comment d'abord, on espère au démissionner. À démissionner. Oui, parce que, je vous dis les informations que nous avons. Il y a une information. Oh, les sous-sous, tu l'as ma gambo libongo. Tu es na wenze, tu as na marché moko wana wabenyango inflammable. Marché wana, baye bazali wana, bali ba agent ya yé moko individu, bali ba agent ya communauté. Tolo bate. Zela mouké. Au moins il n'a tel moment mouké parce que l'inga comme la maman est mouké. Pour toujours sur là, de misto ça l'émission purement pédagogique. Et c'est qu'il faut réfléchir d'abord il y a trop. Toujours tout gangaté mais l'inga parce que la moitié mouké sur la pena bande ko mouké. Merci Bandeko Nanga Bozoé Baké, toujours dans le Sabino. Tout ça, la plateau, on a maire Elia Komi la Gombe, Ndeko Didier Mukunda, conseiller communal. Tout ça, c'est un solo en rapport, il y a gestion, il y a commune, il y a Gombe, vis-à-vis de la première citoyen commune à Gombe, moi, je Léopold Manzambi. C'est le conseiller communal, parce que vraiment, pour déplorer, parce que constater, il y a vraiment mes gestions. Donc en tout cas moi na mboka Léopold Manzambi musala qui to côté la carte commune wana toujours on va proposer très bien c'est parce que ça les constat selon ba investigation autour ba mener depuis ba commis aux affaires autant qu'on échapper bango autant ngate ko la sabango comment est-ce que commune les fonctionner donc nous surtout ezia ko batama or faudrait ko yeba n'est-ce que pas ba bourgmestre surtout boyeba bango vous êtes là des bourgmestres autant qu'on vivre la ordonnance présidentielle. Vous avez compte à rendre peuple OT, peuple population OT. Mais des conseils communaux que vous voyez là, vous avez devoir d'être comme en 2028, si réellement que ma travail madame, tout ma travail ma belle, vous avez devoir y accoper sa rapport est-ce que le peuple O a Tini Bango. Tini Bango non comme des députés, mais Tini Bango comme des conseillers communaux. Il faudrait au moins que comme la base, qu'on rapporte population vraiment si ça aurait été ma commune qui botal ba commune ya bisika ezalaka bo soto to lelaki to saki mikanda to lelaki pa ba kozali kolo solution monelaki en rapport ya collaboration beaucoup mais la biso et si ezalaka boye baka même baka etani ba insécurité même idéologie oh moi na mboka bumba azoba ala vi professeur qui ça ezako bonga et ko bonga te le maloba et ko bonga te juste que moi bloc moko ya bumba na ba beaucoup mais non commune ezako composé la beaucoup mais ya bon côté tout le secrétaire à bureau, tout le haut de nom. Commune, force commune, et ali, chef de rue, chef du quartier. Bango tout on a, travailler ensemble. Non, vous pouvez le rapporter et pas bourgmestre bango. Mais bourgmestre force les ali banani. Conseiller communal zomona wana. Bango ne bazali listo, ya commune. Bango ne bazali vivre la peuple. Bango ne bazali pesa makazi. Si réellement vous avez un bon bourgmestre, vous avez besoin de développement de la commune aux alliés. Solution des alliés qui collaborer bien avec les conseils communaux. Solution. Parce que, bango, pas si bango pouvoir les alliés, peuple, ils ont dirigé. Mais si les gens ont commis dirigé les conseils communaux, si ils ont dirigé la commune, Bamboa, Bangoulou, Banyama, parce que bateau, c'est au Kamba la commune, voilà, voilà, tu peux se conseil communaux, et d'ailleurs, na pire esprit ba conseil communal ba ko sangana ba poli bon to pour la bourgmestre tel to chewana bango nde o ko to utika likolo parachute ko la silina mutu non bozali wana en attendant c'est parce que population ba ko zela ba élection ba conseil communal et salement pour permettre le conseil communal ba administration ba bourgmestre à vrai dire le oyo un bourgmestre yebaki ozali le kolomoko la kasi le komo libanda mais pour ça ozali au kende oza ko zelande sur seli à organiser mais à vrai dire de collaboration a besoin de la commune collaborer bien là conseil communal yo zo ba ke commune eza misoloté mais pourquoi vous démissionner vous démissionner to zelani commune eza misoloté zelani kasi commune eza le meilleur aux zelakanini tout ça temps subir la montée ba démissionner tout le monde mundele attaque kabino en tout cas la somme les zeli zo à démissionner. Commune ezali ndako tata na ona mama na yo te commune wana zo mona yo bourgmestre ndeko na ngai. Commune ezali ya ndoko na yo te.
toyeba kobata mapango bisika ya l'État. Toyeba nani o l'État atie wana. O c'est tout ça là bango parce que développement commune et qu'on à la base. Et à travers des conseils communaux, c'est faux impossible. Programme de développement local à 57 territoires et Simba, surtout associé bango. Bana kuluna auto luka bana kuluna. Ba sase auto luka bandi. Ba malfaiteur auto lukaka. Bala la kana sei balete, bala la kana zamba ka patate, bala la kana bandako oyo la to bimaka ba veli to bimaka. Cette possibilité ko ba bango zali à travers les conseils communaux parce que bango bazali émanation à peuple. Beaucoup mestre, ba dikonga ba beaucoup mestre to zwa mayele ne sika wana. To ba ke conseil communal azali monguna na yote. Un conseil ba bino conseiller. Donc c'est que y apporter ba conseil eux ko permettre que même bon adopter budget ya commune na bino ensemble na bango parce que conseil communal azo luka comment est-ce que tu trouves que commune na biso e ba premier champion ya ba commune tout ya ka Afrique professeur Kinshasa par exemple à travers budget ko pona na maïla ko pesa beaucoup canaliser misolo à l'état mais bon ko tout fait bango c'est parce que vous voulez assez que ba misolo à l'état et comme ya ba poche ba privé mais tout bon ça ka yango tango bango ba sala kati mais comme bango ba aux affaires mes frères des conseils communaux bon la mukaboye ba ke bino de bozali pouvoir au peuple apesi ba conseil communal so sera bino bon la muka comme banga beaucoup mais c'était pour la 10 000 fois tout la 15 000 fois so pesa yo non muso de ba 15 000 fois na te tala passe ya campagne au salaki pour ba voter le donc la conseil communal donc ba conseil communal bon tala passe ya campagne au salaki bon la quitter pour beaucoup ba conseiller de bozali wana consolate gibier to oza nyama ya beaucoup mestre pour les $10 pour les $20 jamais zo ba valeur na yo tiango le sika yeba ke yo bozali capable de le kozala beaucoup mestre comme wana ndio bozali wana yeba kozali capable ya kozala le député ozali capable ya kozala même ministre et pourquoi pas le lobby pour ça peut-être président de la République en Mboka parce que ozali congolais à 100%. Bon on va complexe on va beaucoup mestre à ce moment chip bongo boy yo kozala na makolo on va beaucoup mestre à Nzambe jamais net faut que boya yango beaucoup mestre azali beaucoup mestre à cause que beaucoup mestre azali azali censé qu'on travaille en collaboration là yo ya ko yo kaneli bino moto ko planifier pour le luka ba bon développement pour le luka développement ya commune obozaleli ce qui bon longi yango ko comprendre yango ko ba voilà que yo conseil communal ozali vraiment oyo peuple a pris pouvoir mais ce qui ozali manipuler na ba $10 na ba $100 na ba $50 ba beaucoup mestre yeba ki okotika kaka mutu ya jalelo okozanga rapport okopesa peuple atindi yo na 2028 j'espère que économie voilà avant de continuer na mwana mboka tozali na auto yambi le meilleur élu ya commune ya Gombe pe vice-président na ba conseil communal ya Gombe mwana mboka Didier Mukunda toto solo naye pour la oyo commune ya Gombe est réellement commune ya Gombe zali commune oyo population Gombe ba ko compter que ba c'est vraiment ba conseil communal malonga ou pas est réellement que beaucoup mestre bango azali na hauteur ya ko défendre la commune ya Gombe ou pas ya ko solo naye et c'est aussi occasion na ba conseil communal ebele na ba beaucoup mestre ebele boye ko la matin auto solo naye pour que lobby bon ça va compte rendre débat population oyo ba c'est que mais avant de continuer d'abord le niveau régime na mboka écrit bateta au bas ce élément ya moi na mboka Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan pour tozonga juste après 6 plateau. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'affection bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre
entrepreneur ne tozwe ba ko sunga bango comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozwe ba ko tombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Voilà. Merci beaucoup l'élément qui toko boti kolanda ya mwana mboka Ibrahim Chams azali le grand chef coutumier kosunga bande ko na ba problème tout bozana ngo spirituel tout peu physique à travers yeso kutenaye na nzela ba set na biso bokuza ba solution. Tout ça continuer émission qui toko oyo na mère Elia commune ya Gombe ndeko na ngai Didier Mukunda o azali a toujours pour dénoncer ba comportement mabe ya bourgmestre na bango ndeko Leopold Manzambi ozo sa musala ki toko te ozo sa musala comme soit député lokola ma papa nae ozo sa musala gestion commune ko bozo lokola komi pochia ndako nae ya nokoto pe mama le ki to bana to ebite c'est parce que bah si on bouge comme bébé sama et pas battre chef de l'état un jour dans qui a releba ceux qui Joseph Kabila Alba Kazanga 15 bons conseillers mais j'espère que moi mboka fasciste c'est possible Alba Kazanga même à 5 bons conseillers aussi chance bah pas sur Sika mais le cas au gérant à bon père de famille yo mo kumba na ndenge na yo aux amont ta moi c'est la bino aux atteint qualité mon côté compétence mon côté au chez on pour travailler pour la profit na yo aux amont maman le qui là même mais bon baké pouvoir oyo bosaka ba bêtise c'est-à-dire ba pouvoir oyo bosaka non nazo bisa binga bourgmestre bande ko ngai pouvoir oyo bosaka ba bêtise c'est-à-dire pouvoir oyo bosaka avant que les conseils communaux bazala voter mais le corps bazali wana peut bosser déjà institution bosser ba instruction ya mokozi ya mboka ke bo travailler en collaboration bango en entendant que 3 points et lundi samedi cela veut dire que c'est ni à organiser ba élection ba bourgmestre est-ce que bitura sur mon monter ba contre la chambre na oloba c'est ngala kozala tant comportement na ozo vivre vis-à-vis ba conseil communal mituna est-ce que la kozala mingi ba yebi ke ba kozala te ba ko vivre na cet esprit nini le kola na kokena ngai na iba le kola kokena ngai na piezungu à l'état le kola kokena ngai na boma commune ngo mobimba et cela montre que bozana souci à commune mon côté bozana souci à peuple wana te même ici oko oza la problème que la mutu on noma kiyo mais mutu noma kiyo na azali émanation ya peuple bobo ma chef de l'état bobo ma chef de l'état bozo tumba chef de l'état bozo choma ede basoli bozo choma eli kola tono mwana mama Martin mawa nazo kila Félix Antoine Tshisekedi mawa bato belé bazala jusqu'à pour la jalelo ata mon côté de ça pour la malo na koluka bonheur no bazaka 5% pour ma nous na 5% bato ma be bandoki maseke na mitu mikila ba bourgmestre eux développement que à la base à partir de collaboration na ba conseil communaux tout ça mon mboka maire Elia commune à Gombe ndeko Didier Mukunda to betane masolo ndeko langai j'espère que vous allez moi na Gombe ya solo parce que ba Gombe ba pesi au pouvoir ba pesa ki moi na masina taki na Gombe te ba pesa ki moi na limité te pa na Gombe te mais ba pesi au pouvoir na Gombe parce que ba bi que vous allez vraiment moi na Gombe tongo au même peu investigation en qualité à conseil communal bo tamboli pe partout bo comprendre le fonctionnement communal nous les allez kotambu sama lelo oyoyo bientôt là to peut-être en 2028 ceux qui va élection aux ala devoir au rapporter cette population wana aux ala tante ko lela lela o côté botinda kingai kutu bourgmestre bana kalebiso o boyete aux ala la table bateko to na gestion te vous allez pouvoir au peuple pécio. La stratégie de ce qu'on va créer pour quoi il y a des boulous, il y a ma bête au peuple rebatté que non, voilà, vous étiez incompétent. Merci. Moi, Namboka, le grand journaliste Alain Dewa. Mais avant de répondre à Motuna Nayo par rapport à Moussala, où il va conseiller communautaire aller Kosala pour que tu remontes pente parce que Gombe Ali vraiment dans les boulous makas. Nako tanga moi quelques articles pour nako pesa un peu moins. Idée pas bandeko bazana pas difficulté surtout de quoi les gars qui na itando ikena awa pona ko loba makambo ya ba conseiller communaux oyo azali ko maîtriser te tokotanga article 59 ya loi sur les ETD. L'article 59 est si attribution ya ba bourgmestre. Vous voyez parce que même ba bourgmestre wana batanga ba document ote
bayebi pe yango te. Vous voyez? Alors toi na musala makasi, il faut bourgmestre à Gombe akomaka makambo tozoloba awa mutu azotinda na à travers l'émission ndeko na ye wana oyo azotinda na ba émission wana yepe azwaka ina bik anotaka parce que c'est très important. Pour moni communicateur na ye ya bourgmestre wana azoya na ditando eke pona koloba eke gouverneur azali mokonzi ya ba députés provinciaux. Ata yo moko. Et pas zomi benga journaliste. Nana mawa makasi ya ndeko alendewa. Webi ndeko wana salaka sorti ba sorti médiatique na eza ka baraté. Asala sorti médiatique moko alobi que ezaka na dossier ya ndeko moko ya mwasi Aline na masina entre Wenze ya Liberté. Aloba que ndeko wana azali camerounaise. Pourquoi? Parce que ndeko wana zaki ye mutazaki chargé à construction ya ba toilettes publiques na kati ya marché de la Liberté. Et après tant amené ba investigation, elle se rend compte que ça a sorti médiatique raté. Je conseille na bourgmestre à Gombe aponaka ba communicateur hein, parce que niveau ya ndeko wana vraiment je suis trop désolé. Voilà. Totangi article 59 il y a attribution à bourgmestre to na alinéa premier. Balobi sans préjudice d'autres attributions qui lui sont dévolues par le texte. Les collèges exécutifs communaux assurent l'accomplissement des tâches d'intérêt communal notamment. Toye exécuter les lois et les édits. Balobi loi et édits. Loi à niveau national, édit à niveau provincial. Et les décisions des conseils communaux. Donc Moussa na ezali biso ne photo pe saye mayo ye fo ça à ça là. Ba décision. Mais sika oyo. Lolendo ya nini bandeko bourgmestre ba kosala. Ezaka poza na policier moko na sima zo kengela yo poza na jeep ya Gombe ezali boutique na yo te ndeko bourgmestre. Gombe ezali ndako na yo te. Oyo soko bimi fo kanga. Non. Biso ba conseiller communal nous sommes là pour servir le pays. Ndeko alendewa. Na ko ebisa yo ke combat o biso to mener pour que IDPS doit pouvoir. Là je vous dis, nous avons marché au risque mais non mais il faut relandeler madame. Soka daki vraiment membre ya UDPS. Bandeko ya UDPS, baza bakuya kuya. Bandeko ya UDPS, bandeko ya UDPS ko babunda bitumba. Mais aosunga chef de l'État hein? Mais pourquoi kosunga chef de l'État, eza kosala musala malamu. Très bien. Eza ko honorer pouvoir wana. Kozala na orgueil ya ordonnance de chef de l'État. Oui, c'est bien. Mais sala musala. Gombeza commune prestigieuse ndeko Alain. Gombeza commune oyo soki mutauti province. Miroir ya RDC. Soki mutauti il faut aya beza siège ya ba institution. Exactement. Mais sika oyo Gombe. Ata site web ya pamba toali na ngote. Ata boîte postale ya pamba toali na ngote. Comment nous pouvons vendre notre commune libanda ya mboka? Ndeko na ngai. Tokomi ko luka, tokomi ko senga ta Fabrice Jeune wana azonga. Mais il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Vous voyez? C'est-à-dire, nous avons un bourgmestre très incompétent. Mais bourgmestre, mais adjoint ko ça nini ya verrouilla nyonso adjoint ya golobate. C'est un dictateur. Mais problème c'est que la commune problème la commune. Alors ndeko toza na kati ya ko pesa toujours les articles pour ndeko batanga. Alors totangi les sous article 60 pour na ko pesa éclaircissement pour ndeko wana eba. Balobi le bourgmestre et l'autorité du collège exécutif communal, c'est-à-dire il exécute et fait exécuter les lois pour na kozongela o wana. Oyo ko uta toujours na kati ya conseil. Exactement. Azali mokonzi ya batuna ya administration. Exactement. Azali mokonzi ya ba conseiller communaux te naza ko bandela yango. Azali ko exécuter ba décision ko uta pa ina biso. Voilà. Ndesika oyo pona ko kita siko na question tuna kingai. Mon document oyo okiko tanga yango ndeko na peso document ezali décision oyo musala ba conseil communal Gombe bali proposition de décision portant création d'un service public de collecte des recettes de la commune de Gombe. Merci Souara wana. D'ailleurs décision au total dans au total ba conseil communal c'est une proposition de décision aux na bureau mutasali yango ali collègue na biso Bonheur Mayamba, ici quand vous conseiller communal, Bonheur Mayamba, et si vous allez Bambote Nayo, parce que ce sont des jeunes, des conseillers qui travaillent, et bien on a posé à Kosala, attends bon réalité, pour que na Gombe, tu as Moussoloté, tu as 11 mois, tu as la Moussala bénévole pour na Bolingo Yamboka. Même beaucoup mais c'est plata au tableau, bah Mikel qui est au côté là, tout de la caméra beaucoup mais na humanisme, oui au kakoyo. Bourgmestre
yé commune de la Ranambongo il va donner quoi? Il va donner quoi? Raison pour laquelle d'abord que vous avez 22 donc il y a une entreprise tu as une entreprise mais tu as mabongo vous avez 22 mabongo tu as les bongo kaka moko ya sibe zaï 5000 fois par bidon. Combien de baladeurs écoutent à Kawana chaque jour? Même au solo que Dagawa puis et puis il y a raison pour laquelle nous demandons la démission de ces bourgmestres. Parce que pourquoi? Mbongo ya Gombe eza canalisé te. Eza na ba poche ya ba individu. Eza canalisé te. Ye moko azawana azako se contenter kaka na ba enveloppe ba pesa kaye na pourquoi? Ce qui batune bakiti na terrain bazoli mo ba enveloppe ba pesi ye. Docteur bake acha mona tata mwasi, mona mama leki, mona mama kulu. Gombeza bongo. Ba peta confiance. Gombeza gérer sikaoyo na WhatsApp. Aroza nepe na ndako azoya na bureau te mais il travaille donc aoti ndaka ba injonction. Garde na ye approcher. Aroma okende ko za ba taxe. Ozomo un niveau tokomeli. C'est grave. Ndeko to s'éterniser wana te ezali na dossier moko awa, ezali ya contrat oyo bourgmestre yango otay ko signer. Na espace où ils allaient en face, il y a cour constitutionnelle. Normalement, les bourgmestres ne devraient pas signer un contrat sans pour autant passer par les conseils. Aux hommes, on a dit que bourgmestre allait toujours quand on a une violation, il y a un texte. Et tu allais sengaye. Contrat wana et kolekate parce que tant on a nazolongwa awa na ok na top Congo justement pour na kolobela contrat oyo bourgmestre a signé et lokoni bali ko ériger wana. Biso ba conseiller to ebi yangote. Est-ce que allait pour l'intérêt de la population? Tout parce que va payer enveloppe, parce que allié Kanyaka, alors bien que basala, et espace ya commune. Et aucun jamais qu'on a décision si autant que biso ba conseil communautaire aux alliés. Nous ne pouvons jamais accepter. Et là, tant que senga na ndeko bourgmestre, déjà yebaka que contrat na yo wana ekosimba te parce que biso ba conseil Gombe toko zala vraiment wana pona ko telemela yo ti okozonga na nzela po que commune ezali eloko privé na yote, commune ezali bien nayote, mais nous devons protéger notre commune pour que commune Nabissa Gombe ezonga kalina ce qui mutoye na commune na Gombe a se sentir qu'il y a vraiment na Gombe les lopes des évoluer. Est-ce que va vendre ressources? Tout na question. Tous les deux parcs va vendre ressources. Pourquoi? Parce que Bosoto Achaba Wenze partout. Wenze ba marché pirate n'en parlons pas. Ndeko ba chege na boulevard ba liko boto ya na batu bambongo tolo bate. Est-ce que pour na bourgmestre a bengana kaka ba chege? Alors bien que non, a eu décision pour la autorité communale. Qui autorité communale n'est pas pour na kotinda ba journaliste ba genda ko attaquer ba conseil communal ba média? Non. Mais autorité communale na ezali que ba chege wana bazali ko traquer batu na bana boulevard a bengana bango. Très bien. To lobi dia makamwa mingi sika parce que ba besoin de biso sur tout que ma conclusion. En qualité na bino sikoyo ba conseil communal ya Gombe. Pour ça les constats surtout tout ça ya mabe bomoni de qui a trop et puis goutte d'eau et c'est déborder la vase. Maintenant la stratégie de ce que obozalango réellement pour créer ce pour chercher l'amélioration ou avec votre bourgmestre ou ça y est. Moi je pense que nous avons le pouvoir de déchoir les bourgmestres ou peut-être à éviter. Toi li na pouvoir wana malgré baza comme tout à tout le que bali nommé par l'ordonnance mais ceux qui ont continué dans le lenge wana toko déchoir wana ezali conseil déjà awaboye ayoka yango que ceux qui ont continué kaka na ko se comporter le lenge wana ali ko tika laisser aller na ba chef. Vice-président d'abord. Est-ce que la majorité vous avez le nombre combien la commune à Gombe? Nous sommes un nombre de 9. Nombre de 9. Tant que vous êtes vice-président, tout qui dépasse que la 4 pays à mon avis mon cher bazar à la terre. Si vraiment que bino tout 9 vous allez contre apport ya bourgmestre. Je vous dis que ndeko Alain Dewa tous les 9 conseillers communaux tous allez contre bourgmestre mais tous allez contre gestion naïe. Contre apport naïe. Oui, c'est-à-dire quoi? Le bourgmestre n'arrive pas à bien gérer la commune. Et alors ceux qui azako gérer n'enga gérer en malamouté Tosengi a démissionné avant que les pires arrivent parce que pire est allié que à cause de la dessus. Alors, c'est que moi je peux citer. Caméra wana. La caméra wana. T'as la population à Gombe, on va compter sur bino. Voilà. Bah conseil communal, on va voter kebino. Selon la bango. Ça lecture moko en rapport il y a prestation à beaucoup mais c'est la présence à nous depuis bon comment aux affaires. Merci. Très cher population ya Gombe, bana ya Gombe, obo ali ko landanga isika oyo.
ngai maire eli na bino ya Gombe oyo bopesaki ngai voix pona ko bundela bino bitumba ko sala eke Gombe na biso ezonga kalina à l'époque to sali 9 mois ya observation pona ko tala gestion ya bourgmestre na biso to ali na esika oyo to kutani na ye na bureau to lakisi ye ba défaillance to ebisi eke awa basala boete mais bourgmestre yango vu ba intérêt privé ba intérêt ya population gombete ba intérêt privé na ye alobi eke non to ki jamais ko travailler na ye pourquoi parce que biso tozali ba eli yaza nommé tozela ti tango ba bourgmestre ya oba na émanation ya ba conseiller mais tango to koti na kati ya koluka koyeba eke pourquoi motivation na ezali nini nous avons compris que le bourgmestre de la Gombe a commis sa Gombe boutique na ye a commis sa Gombe ndaku na ye oya lalaka soki abimi na tongo acheka dena akoyaka na poko ye muta kofongola or le lenge banda ko gérer Gombe na tango ba conseiller bazalaki te eza différent na le lenge ba ko gérer sika opso toye toyebisi bourgmestre Gombe boye vi ba constat nyonso to sali bambongo na ba poche ya ba individu bisika oyo ba agent ya l'État fo bazala ya che bandeko na ye bisika oyo mbongo fe kota na libe ekota na caisse ya l'État ye ezokota na ba caisse na bango na équipe na ye o ba verrouiller commune ya Gombe to le biye ke ba conseiller communaux toza déjà na ba information nyonso sika oyo to ebisi ba chef à service boy bino ba chef à service oyo boali ko mona ye ke bozali ba tout puissant boye ba ye ke sika oyo komi ke soki to zuyo na mbeba to balamba na justice to koyoka so mutute parce que mabe eleki mingi to ali na posa ye ke Gombe na biso ezonga Gombe opso to yebi je pense que mayoana ebisi bino zali po eke boye bakayango ndenge makambo ele kata okende na Gombe ezali géré te et bazo respecter ni administration bazo respecter il y a pas un plan de développement na Gombe to ali même pas na boîte postale même pas na site web Gombe commune prestigieuse lelo Gombe surtout bana Gombe baebi Gombe yo nanyo fréquenter Gombe mais tala lelo yo Gombe komi géré na ba chef à service auti na ye soki auti na ye maluku aye azolia azosala loi na kati ya commune ya Gombe bosoto tala na libosa maison communale place ye moko bourgmestre avanda soki mbule beti kabasele mawa mingi pona Gombe lelo na bourgmestre otwali na ye tokomi ko kanisata ndeko bourgmestre Fabrice parce que azali jeune azalaki jeune elenge mais azalaki na ba initiative azalaki pona ko sunga population ya Gombe oza nommé na ordonnance présidentielle yali synonyme ya kozala mais gestion te oza nommé pona ko servir peuple donc ce qui est intérêt ya peuple yali ezali soubassement na biso yali dénominateur commun pona biso nyonso mais so wali ko sala pona intérêt privé na yo biso ba conseiller communaux to kozala liboso na yo très bien botu kolanda ba propos ya mwana mboka Didier Mukunda. J'espère que à solo la population ya commune ya Gombe peut appeler vraiment conseil beaucoup plus na bourgmestre ya Gombe a démontrer vraiment capacité ya moté mapé ya makmayele na yeke azali ennemi ya bourgmestre ya commune ya Gombe te mais bazali nde ba ennemi ya misala ya mabe ezo sala mapona ko détruire Gombe. Nous cela veut dire quoi? On dit que zazaki ange mabe on peut ko bon mapé comme ange ya malamu si réellement on dit mi on se soumettre na mibeko ya mboka. Alors Gombe ezali wana ezali commune ya mutute soit des apôtres ezali bourgmestre il faut gérer moi selon sentiment na yo selon le code géraka moi si to balona ndako jamais ezali bisika o misala l'état ezali ko salema ezali ko travailler en collaboration avec l'état attirer les sika wana na ba peuple attirer les sika wana pour permettre réellement que Gombe ya lobby et le Gombe to so mona lelo oyo souci ya Gombe ezali nini Gombe ya Kalina souci ya Gombe ezali nini Gombe o esegelaki ezalana miroir ya République démocratique du Congo que ceux qui montent à la carte ya Congo habité la capitale ya Congo Kinshasa beaucoup plus parce que bazato que tout le monde a Gombe wana c'est ce que ba institution beaucoup ezali alors esengelité ezala ba état o ezaleli oui certainement les amis bisque belo essayer de retoucher le cas ba restaurant juste mal désordre ba les gablo partout Gombe comment vraiment bo soto niveau moké même ata muto sala 20 ans que la Gombe jusqu'à que le Gombe azo regretter la Gombe donc c'est là bon que ba beaucoup mais c'est obozo kota bo sala le oyo bo c'est pour l'intérêt Gombe mais et là, comment la CP, la combat ezali nini? Na betaka bravo la bande konanga IDPS, si c'est qui dit. Na betaka vraiment bravo comme bande konanga IDPS, c'est parce que exactement pas aux aïeux lolo, moko ya IDPS, ba pesio, poste moko la institution mboka, ozo bebi ça. Alors, le reste ba IDPS, ba couvrir ba bomba bo soto na yo, ba mettre ba boko jamais. Au gros, vous avez moko ya IDPS, ozo sala mabe
kaka bango bango la kati ya IDPS bako dénoncer yo yango dezali niveau ya moral oyo le fait était ce que dit article la kabiso de toujours combattre pour que le bonheur ya Congo le peuple d'abord. C'est ça l'amour du Congo. Ils ont prôné que les cagnots surtout. Vous allez le bourgmestre au candidat que vous allez peut-être tout moko IDPS yo sala ba boma c'est le sentiment de beaucoup continue vous avez chance ils allaient être bourgmestre ça la boye mais du moins vous emboîter ba pas ya ba bouna IDPS pour que le lobby image ya IDPS était comme ma bête vous avez ba IDPS ba to ba check au channel lobby sur bourgmestre mingi ya IDPS vous allez le ba kuya ba bouna comme IDPS parce que toujours ko battre la zela wana ya bolingo ya Congo mais mingi bozo tumba IDPS peut-être bozo tumba IDPS bozo bomba ba valeur ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o lezali chef de l'état garaba nation to changer ba comportement to linga Congo bolingo ya Congo et les cagnots surtout ndeko nanga to comme la souka émission parce que celui quand même moi ba nécessaire belé j'espère qu'il va moins déranger c'est un champ libre hein nga pi obimisa tout eza motema nao c'est moi ba question de $10,000 il faut na le belango moké parce que tikelo siko caméra micro pendant 2 minutes pour te boucler non complètement. Ni autre le but aux a besoin de dévoiler comme bah secret mon bataille mitopé au message ni ngolo bah réellement pour tout le côté boucler complètement édition sur mon kalelo. Merci de quoi l'endewa na kolobela dossier à $10,000 oyo. La $10,000 à votre pesa bango ba pesa ki ba bourgmestre rétrocession pour na assainissement. Voilà. Na retourne ndeko bourgmestre. Ba pesa ki $10,000 pour na assainissement. Nini osai déjà en termes d'assainissement. Nini osombi. Ozimbongo ya batu ya l'état. Ochana libenga na yo. Là il a su ba boîte ba couleur rebelle ya pa ba kombo ya bambanzi wana bateka soki ba 2,000 francs. 1,500 francs. 1,500 francs beaucoup. Asombi on somi ça. Soti limbongo la changu on somi na 1,000 francs 1,000 francs 1,000 francs. Voilà. Asombi on somi ça tout sope 4. Ba brouette akala wana oyo zara na commune. Basi ba peinture ba décorer ba tie yango ba tie anti-rue wana bazongisi yango akomi so ni pete ba komi Kinshasa zo bonga ese bonga na toi kombo mboko alendewa mboko yo vraiment non il y a des choses to ba malusut toi kombo na ba biloko wana ono kezo bonga azui nini ya Frisel Frisel apesa don na Gombe aotambo na ndende ko nde image oyo ndeko journaliste wale kaka Samuel Boukier mwana mboka Samuel oza courageux hein en tout cas oza courageux mais baluka pe bongo te hein kajosha 50,000 pas bourgmestre ça na nini benga ngai na privé to sola 50,000 wana na opeswango kolandaka mutu wana te aza gestion za malamu te donc ensemble bazo bomboka ensemble et pour te défendre bourgmestre ndeko yo coupage yo ba journaliste tout le vie tout ça ba anti coupage ba journaliste on a Pascal mais magamba Gombe we bondeni kindo kitende nzambe c'est grave hein ndewa oui mon cher ngai na sepelaka na be mission na yo parce que ozana éthique hein éthique journalistique osala musana yo ndenge longo bani muke ozoza na musala nde yango ne faut se contenter mais yango babi oyo olia muke musala yango na kimia nyoso kolukate kolandaka batu na sima ba pesaka yo ya mabe et pas ozoloba akosakana na yo Gombe papa na ye Gombe ozoloba wana bana Gombe nyoso ba otala yo mais mutu azoloba aza est-ce qu'azo comprendre makambo azoloba donc c'est grave alors na senga na bourgmestre Gombe pona $10,000 wana ya gouverneur apesaki tokotikela etante hein tolandela ngo toyeba asali na yango nini pour azaki na mission na France toyebite soki agenda ko kolia ba bifete yukuna na France na $10,000 wana tout ça moi musulman burger moi maman ne babina kala moi ba boîte amuna pe banga bomata nyonga mi c'est grave hein c'est non mais akenda na yeba poto mais moi lengi mo pe moi 10 chats pour na $10,000 ya mboka toyeba assainissement qu'est-ce que vous avez fait avec ces $10,000 tokotika yango te ba wemi ko za ba mituka Frisel ba ki ono aza muto terrain non muto terrain to boité oza muto terrain mais terrain ngo za salité oza muto terrain to bi gestion on a payé chiffres muto akoleka na etandoike apesa pe chiffre contraire dans le beli 15 millions ya recette ya libongo Sibé ya libongo moko 15 millions de francs congolais 15 millions de francs congolais la semaine par mois c'est 60 millions de francs congolais kendaka wapi salango sur $. Ouf
Voilà. Mais Gombe Zaga en bon côté, Gombe Bosoto, tout ça, donc c'est grave. Ça côté ma boutique, les gablo, en tout cas, ndeko Alain Dewa, to ba conseiller communaux pour na ko chiter, to za na matanga, il y a collègue na biso moko conseillère Akufaki. Akufaki, collègue wana kufi na champ de bataille. En pleine formation, au ezalaki na bâtiment administratif ya ministère intérieur. Voilà. Alors, na kati ya formation, azolobela Kinshasa Zobonga, azolobela ko revendiquer ba droit na biso tant que conseiller parce que nous avons 11 mois sans être payés. Malgré ba promesse ya politique, nous sommes politiques, to ebi kete na kati ya politique ba kadio chez les Kimingi. Alors, tango asisi koloba, cette femme a tombé. Mawa mingi pourquoi? Parce que elle est parmi des conseillères oyo batika misala na bango pona ko tomber na incompatibilité te ya loi pe ya texte. Mais si kawana, cette femme, malgré Moussala Tika, cette femme conseillère, bamakanisi basouci, lelo azana bisote akufi. To ali dena, to ken déjà un mois na morgue, suite to ebité. Conseillère wana azali na morgue. To naza ko interpeller le gouvernement. Aza élu du peuple. Azo mérité honneur digne d'une élite du peuple. Alors, tant que tu as dit que Makamayali Koleka, biso ba conseiller communaux, tu le que déjà avant le 10 décembre, tous les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, n'a bien qu'il y a un toko lala et pas il y a Madame la Première ministre, pour être yende mutaye bisaki biso ke ba fouti biso déjà. Alors ba ki yango na etandoike que ba conseiller communaux si ba régler situation na bango. Aye biso ba conseiller communaux yango ba kei wapi biso tozali awa 11 mois d'impayement ndeko totika misala to nema ko sala mboka mais nous sommes là 11 mois. Comment est-ce que nous allons vivre? Est-ce que tout ça qui de sumu pour na kondima ko sala mboka? Nous avons été élus le même jour sur le même bulletin de vote avec le chef de l'État, avec les députés nationaux et provinciaux. Et biso na ba députés provinciaux te battre campagne moko dans une même circonscription. Chose grave. Combien nous avons dépensé? Le salaire a un caractère alimentaire. Tant que tu as privé salaire nangai, tu as privé le survie même, il y a famille nangai. Vous voyez? Quelle injustice autour d'une table, ensemble, mais ngambu moko nde baza kolia, ba conseil ba ali kolia te. Pourquoi? Pourquoi? Quelle injustice? Nous sommes dans un pays qui prend l'état de droit. Chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux garant il y a bon fonctionnement, il y a bien institution en Boka, t'as qu'on va conseiller communaux. Parce que le 10 décembre, il y a li mukolo tous les conseillers de la République, tokoza na balabala, tokolala na balabala, ti sika oyo tokozwa solution na makambo na biso. Mais yambona na silisa ndeko alendewa na kopesa quand même ba eli na ya Gombe ta mambote, ce qui est sengeli. Napesi tous les conseillers communaux de la République, bisika bazali bazo na biso na sika oyo. Parce que na koyebisa ke ba conseillers communaux de la République, nous avons une structure dénommée collectif de conseillers communaux de la RDC. Doit na ba plateforme na biso o to solo la chaque heure. Émission autant que si la bango nyoso ba connecter ba na kata Rolanda biso. Na pesi bango mbote bisika bazali, na pesi ba électeur na ya Gombe bisika bozali, na pesi na ba quartier nyoso au commandement clinique gare Emera de partout bisika bozali, bambote na bino, molobe na bino yeyo. Bako etufenga ite tokoloba ti bakoyoka et puis na profiter ko pesa bandeko oyo balandelaka oyo basutena ngai penza na sika oyo baziko landa biso na espace Arsenal Harmonie Bokungu bavandi ba TV ya munene eze sika oyo atamo yeza lolenge nini kuna moyo ya lakate na minute ba ko landa ngai donc Arsenal bisiko zali bambote na yo na pesi mon colonel Gunther muto a sécuriser ngai à chaque fois à de la sécurité nangai et sans oublier aussi mon ami de tout le temps Ryan TTK balabala ne tombera jamais donc ya lingana e balabala donc bambote na yo ndeko merci beaucoup et comme ça n'a pas si makasi ya le bandeko to ba suka awa même bulletin de vote tango ba komi kombo chef de l'État papa ba députés provinciaux ba nationaux ba députés provinciaux ba nationaux ba provinciaux allez si comme tala chef de l'État va voter Congo Mobimba
les députés nationaux. Nous avons rappelé la circonscription de Tchango Mobimba, tout peut à Mobimba. Députés provinciaux, communes. Il y a un conseil communal. C'est Sikamoko. C'est le cas de la mesa. Papa Boboti. Il y a 4 dans la mesa. Il y a un balai, après ça, il y a pour nous, ma deux soufoufou. Mais moi, je suis après ça, il y a un pas, après ça, il y a un billet. Il y a un parmi ma campagne d'État qui est justice à Koufa. État généraux de la justice, tout ça là. Tu comprends que ça peut ce qui réellement que tu comprends en considération, il y a aussi Congolais na Esika naï. Tout ça qui est dans mon amboka, Didier Mukunda, on a élu conseil communal, il y a Gombe le maire élu. Vice-président, il y a conseiller communal, il y a Gombe. Tu peux dire ma solo en rapport, il y a commune, il y a Gombe. Mais question de tout ça là, c'est tout complètement. Vous êtes pour ou contre changement ou révision de la Constitution. Juste pour 30 secondes. D'accord, Alain Dewa. Question à vous, allez vraiment pertinente. Mais d'accord, je vais répondre à la question à vous, le Lengenini. Est-ce que changement de la Constitution est en gros? Nous avons bloqué le foot à Bissau conseil communal. Je pense que la réponse n'a pas été en changement de la Constitution aux Olobawana. Nous allons bloquer le foot à conseil communal. Très bien. Merci. Ça n'est fini derrière les caméras. Je vois, il y a Benjamin Kilunga, il y a Wilfried Samba, il y a Igrid Mateta, invité spécial à M. Zaki Monamboka. Honorable Didier Mukunda, conseiller communal, il y a commune, il y a Gombe aussi, il y a vice-président. Il y a Bande Kouana, tu mets ma solo, il y a gestion, il y a Monamboka, Bougumesa Bango, le Paul Manzami, eux, ils ont Makito, côté, ça dit qu'on peut ça passer. Nambawa et pas la population de Gombe, comme nous, là, Monsieur Bango, et pas ma conseiller communal, va voter, Kabi, Bota, la zone du Kamou. Bakosi kombi bataille to lobi to bi ya pemeni to lobi la ndenga nkuku to bonde bi ya kobondela to sa butanzela mutalingi alors siko to sanini to bimisa bombo de betama ba autorité likolo ba ko poto trouver solution. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube de Monde École officielle et nous sommes chaque jour sur Miel TV et GG TV. Miel TV 19h juste et 10h30, GG TV 20h30 et 12h juste et notre chaîne YouTube Monde École officielle beaucoup aussi ko benga biso aux conseillers communal et si vous allez au moins il m'a comme autre lobby, vous appelez ma comme koloba, yaka to koyamba, vous allez député, vous allez topé dans l'indé, vous benga à chaque fois. Platon on toujours allez to koyamba bino. Yopé vous allez beaucoup mestre, moi n'amboka le Paul Manzabi topé beaucoup mestre commune mususu. So moi réellement que ba allégation oyo, mon quoi ba Eli, y a comme conseil communal à lobby et ça là vraiment un ngoté. Qu'on engagé ma décision bon comment moi groupe WhatsApp la bino hein. Moi ba groupe WhatsApp. Bon moi je dois biki mo chercher la bonne ni. Ce que vous avez dit, vous allez créer un groupe, vous savez comme TikTok. Comment il y a autorité vraiment, il y a autorité beaucoup mestre. Comment vous répondre dans WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, on crée la visibilité dans le groupe WhatsApp. On se regarde la place, il y a un bureau na yo. Pour la combattre qu'on finga kabatu. Comme ça TikTok. C'est pas le niveau de beaucoup mestre dans le groupe WhatsApp que on vit encore pour là-bas. Bureau à TikTok, son IP mawa. Et beaucoup mestre vous allez représenter le chef de l'État. Il faut la manière de vivre parce que vous allez faire ça, vous allez matérialiser le vision chef de l'État. Maintenant, la façon de vivre, le colonel dit qu'il y a des lobbies, pour le Congo, le pays, c'est le Congo. On s'est dit, on va au Congo. Et puis il me dit que c'est Congolais. Allez, effacez Bango. Donc, clôturer l'émission, le retour prochainement à l'édition de Je vous aime beaucoup plus. Bye. Alain Dewa.